Je vais sentir que nos malades de l'équipe makasi ba bimisa li bandatin ba okene na hôpital ba soigner ba c'est parce que to boya to la mkalobi na tanto ko mutu mo boya kimaki mutu mo asala ki boye nde mon antemi yo na kota SNPP to me ide na SNPP azali kemike ba ko sa rabino boti ke afa na kata boloko a purgé 20 ans. Boni buzo ba boyimbo sara na biso na kati ya mboka o wana nyonso ezali kizungu trouble nde mutu ezali ko sabino parce que bokanisa ki Fachi Beton azali Fachi Kopal mais bo beti mutu bo vimbi et puis ko vimba neza ya black donc o vimbi na crâne panzani donc tasko ba conséquence ya lelo obokomi ko subir na ngo tata na kombo penguya na yo nasengi lipamboli ya ngeli na babone nyoso ya Kleboa babone nyoso ya kleboa.com bopambwami pe bopambwami lisusu Kleboa.com. Salutations à tous nos internautes à travers le monde entier. Encore une fois, c'est Annette Chituka, votre humble servante. Je tiens avant tout à remercier celui qui est derrière la caméra, Herman Emporio, garçon slim. Grand merci également à my lady boss Pichu Mangaya, pourquoi pas, à Tonton Banda, l'homme invisible de la nation. Et je tiens également à vous remercier d'avoir choisi votre chaîne d'excellence Kleboa.com. Voilà, mesdames et messieurs, je ne suis pas seule aujourd'hui. Une fois de plus, je reçois pour vous le président Gustave de l'UDPS. C'est avec lui que nous allons dérouler cette émission, à qui je dis bonsoir, président Gustave. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent pratiquement dans la soirée et bonjour à ceux-là qui nous suivent pendant la journée. Il n'y aura pas de bonnes nuits parce qu'on ne voudra jamais que vous puissiez dormir, sinon vous n'allez pas suivre l'émission et vous allez rater des bonnes choses. Donc restez scotché, cimenté, il y aura des bonnes choses. Voilà, merci beaucoup président Gustave. Avant tout côté Namaso, Nabiso, bonne santé à Azafach, évolution oui. Merci beaucoup. Nakiti saboye pour na bato mususu ba kobunganga to po ba na liboso hein ba monangai. Santé Azafach ezali vraiment très bien. Azafach ezali ko évolue très bien. To salaki on a respect juste ya ba consigne o epesa maki yango to andai ko sala ba travaux assez. On ne voulait pas organiser ou tenir des grandes réunions, mais les lots on a zali ko yebisa na biso déjà que Azafach a reprenant qui juste ba activité na union so ezali ko sala ma déjà kitoko et si tout va bien na mois d'août à tous on a une grande activité au Togosala et déjà dans mois de septembre tu peux effectuer le premier voyage et le deuxième voyage na troisième et quoi intervenir dans mois de décembre ce qui nous a pesibiso bomoi on ezali ba programme aussi to yebina ko élaborer mais na kata Kinshasa to zape na ba je dirais ba programme na biso na cadre ya ba formation et consort oyo et vous allez juste on a ba site moko très bien déterminé kala mingité to peut lancer en haut parce que après la prise de pouvoir il y a le président Félix Antoine Tshisekedi Azafach a été la toute première association à se lancer qui n'a qu'à formation il y a batou pour na ko remonter n'est-ce pas bas niveau il y a batou et puis ko développer la capacité na bango mais sauf que confinement oyo topé je dirais pandémie il y a Covid-19 et rendre biso moins mauvais service dans le sens que nous avons quand même vieillard nabiso, nous avons certains orphelins oyo bazalaka en charge nabiso et ça là que pendant période où vraiment tebison ce crise là makasi alors il fallait que bunda pour na encadrer ma koliama comme là et puis ça qui biso moins difficulté côté à kofuta moins loyer donc na minute difficulté tous en vraiment ezali que on a consommé vraiment une grande partie et on a au moins l'obligation de verser une somme il y a $2000 d'ici cette fin du mois donc ce qui peut-être que tu verses et en côté bon il y a un contrat locatif exactement la réalité nango et belé donc d'une manière générale on est allé santé Azafach oyo touti ko expliquer na biso.
Voilà. Merci beaucoup, Président Gustave. Grand merci à toi, Bijou Bélise, à Patron Suisse. Grand merci également à maman, Madame du cœur, Annie Moussouloukou. Voilà, Président Gustave, nous avant tout, moi, l'histoire qui a marche, il y a FCC ou Taïkoleka, tout le monde qui FCC va marcher. Tout le monde qui Monsieur Kalef Pazalaki, tout le monde qui Bruno Chibala. Donc, Bangonion va marcher qui lecture Ninyoko, ça la par rapport. Oui, en tout cas, et ce qui signe à ma cassi, lecture n'a pas eu que ça là, ezali kaka que bande qu'on a vu sur la FCC, bah que comprendre sikoyo tant que le peuple Nanzela UDPS azalaka ko marché pour na ko revendiquer ba droit na ye. Voyez, ça ne valait pas la peine ya komema bango na liwa parce que toyebi ba le 19 septembre et même la biso ba fausse commune ebele na Katsamboko parce qu'il y avait un massacre ba faka ebele, il y a eu même des disparitions au tir lo ba tumususu ba mona na kate. Donc sozuka ko banda na 2015 ou en 2011 n'en parlons même pas. Le 28 novembre ba beta biso massas pour à bout portant tukenda ko yamba le président Etienne Tshisekedi na aéroport. C'était les derniers jours il y a campagne, voyez. Donc bango banda ko pesa tenter un peuple à s'exprimer, mais le lot va comprendre que nous sommes dans une démocratie plutôt, et dans un état démocratique où règne la démocratie, le peuple a la liberté dans ses activités. Et le oyo to tei bango que nous sommes vraiment dans un état démocratique où ils allaient diriger la Félix Antoine Tshisekedi, et bango va comprendre que non des banda koloba qui avait la démocratie dans notre pays, il y en avait pas. Démocratie à solo et que ça na Félix Antoine Tshisekedi tout moni na ba Kalev ba tamboli tout moni na ba Chibala ba tamboli tout moni ba Shadari tout moni ba Kokoniangi ba sali marche ezali goût il y a démocratie au moins na mboka Félix Antoine Tshisekedi a pesi bango. Mais sous un autre aspect nali koloba que ba ndeko wana ba tambola qui peut-être pour na koluka kolaksa na monde entier que bango pétan sous bazana batu na kati na bango, mais malheureusement batu wana bazaki ba mercenaires parce que zaki ba peuple au ba pesa bango confiance, l'argent a circulé. Donc tous ces gens qui sont venus ne sont venus que pour avoir de l'argent. Donc s'il n'y avait pas l'argent, Néhémie alinga kokutana kaka yemo kona Néhémie, Kokoniangi kaka yemo na Kokoniangi, Emmanuel Shada kaka yemo kona Emmanuel Shada. Donc ngato mona bango 5 personnes, toujours 10 personnes en là. Mais quand même, Bambongo et des Bango. Donc, Baye Bissabisote qu'ils ont la confiance, il y a peuple. Non, peuple Aïmba qui a Toyaki Kolia Bambongo. Les images sont là. Avant marche, Baokabola Bambongo, un jour d'ailleurs avant. Et pendant la marche, Baokabola Bambongo, et puis peuple Azoïmba Toyaki Mbongo. Après la marche, peuple la Kisimbongo, Bagar et Bundami, Batumbi wa drapeau, peuple Batumbi wa drapeau. Il y a FCC, Batumbi na ba chapeau. Donc, bref. Babundi kutupo na balaba musupe ba yembi babi que non tu as ko liambo to zimbo na biso to kei. Si qu'on a plan, je dirais il y a discours oh il y a marche parce que chaque marche ils a la discours na un topé esprit à marche. Esprit à marche bango balobi que nous avons pour soutenir ba institution de la République. Mais tel ce que l'on ne s'est passé tellement que bateau bango bazwa qui on a balé ba mercenaires. Mutumu yaki na eka pona olia la rabi que non to ça marche il faut tout la loi ya minaku na sakata na ronsa malonda. Si ko batu ba na marche à FCC ba komi ko tuna bango. Boye biso tina nini boye ko tambola marche. Biso te ko sala marche na biso lelo pona ko la loi ya sakata na minaku. Batu ni mutumu susu. Mais boye ko sala marche ya pona nini. Ko te ko sala marche pona ko la ronsa malonda. Voilà déjà ba pesa ki biso déjà je dirais avantage parce qu'on est allé bimarqué à l'extérieur, vous comprenez un peu, bimarqué à l'extérieur, biso te kocha bango bi nakati ya marche na bango et biona est compté double biona na koloba ezali objectif ya marche au UDPS atambola ki na yango na objectif ya marche au lamuka ya kipe ko accompagner na yango biso bien que le jour qui suivait bango na kati na bango batu pe ba ki na même objectif bien que ba mususu batu lokal ba Kokoniangi ya lobi azotambola pour na dictature le chef de l'état a commis dictateur et lo kwane ce qui singa makasi yango na ebisi le maloba ya Kokoniangi na maloba ya Shadari
Moutounio soit raisonnaka. Lelo na Congo na biso robeta sur le soloté que non, ce n'est pas Fachi qui dirige ces Kabila. Robeta ngolo sauté. Donc makambwana déjà abou au pia. Donc obeta te parce que koko nyangi moko Shadari bakasi kwana nyoso na banemi babi que non Félix Tshisekedi est devenu dictateur. Qui peut être dictateur dans un pays si ce n'est le président de la République? Parce que la dictature d'un pays s'incarne par le président de la République et la démocratie d'un pays s'incarne aussi au travers de son président de la République. Vous reconnaissez que le chef de l'État c'est un dictateur? Non, je ne dis pas que le chef de l'État c'est un dictateur. Nalobi Boye, les Néhémis ont confirmé que c'est Félix Antoine Tshisekedi qui dirige. Maintenant, forme et dictat au Bango Bao Lobelezanine. Ce n'est pas que Félix Tshisekedi exerce sa dictature, l'écolo et la population. Non. Le Félix Antoine Tshisekedi est en train d'orienter sa politique. Politique là, ça lui orienter. À l'unité, toi, FCC, ko bete la li solo. Hein? Oh non, ça la beauté. Abi non, ça la vision on a nazana on a peuple. Ce que le ko la ba ko kalisusu. Ko tia moi li lobate. Na makambo o fatia o sade babi que non fatia komi ko dicter. Donc tant pena ke non ba ke pena ba fandi boy. Omoni le président Fati biso tomoni na ba nomination ezo ya ba généraux tia moto fatia bi non, je suis le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Abi fatia comme dictateur. Or c'est constitutionnel. Vous comprenez un peu? Bango ba yo non Fati faut kaka au signer au entériner nomination ya désignation plutôt ya Ronsard Malonda fatia bi non, je suis le garant de la nation. Et je veille au bon fonctionnement de toutes les institutions nautiques à jamais peuple à Koufa. Ah, parti dictateur. Donc, politique est combien lingue? Pour le peuple congolais, Fati n'est pas dictateur, c'est un vrai démocrate parce que Aotika Abiso tout tambola. Et Makambo Abiso to sengi Fati nde yango Fati asali. To sengi pona Ronsard Malonda abo iko entérina ngo. Azong si l'Assemblée nationale bo bondela bo bandela chouana, ba bandela chouana. To sengi na Fati Mibeko wana ya sakata na minaku 3 propositions loi na elekate. Fati ba bibilo ka bongo na koyi ko signer tel rondi matel leka parce que ekoya ko perturber fonctionnement ya mboka na biso, ekoya ko séquestrer justice ya mboka na biso. C'est parce que le peuple avait parlé et quand le peuple, parce que la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Et ça se réfère quand le peuple parle et que le chef écoute. Celui-là c'est un vrai démocrate. Vous comprenez? Mais c'est moi minorité à Batoumo balingi baya ko imposer chef habité binoté makanisa neza libanda ya peuple. Atabo wandi ko ganga lelo dictature. Je suis d'accord. Le président Fati est un vrai démocrate pour le peuple congolais. Il est dictateur pour les gens du FCC. Voilà, merci beaucoup président Gustave. Président Gustave, chef de l'État, le chef de l'État avait levé l'état d'urgence dans notre pays. Confinement ici silaki ba fongoli ba makamunyo se fongami vie ezongi na normal mais ba exiger port ya masque to respecter ba geste barrière ba mesure pour éviter parce que depuis que ba déconfiné kutu ba lobi ba cas ya coronavirus et mati lisusu na ba nombre de morts ba exiger mutunyo so alata masque soki ba kuti ozana masque te ba kangio ba pesio amende ya 20 000 francs au lali pe butumoko na kasho to monaki général Kasongo alobi yango na télévision et lo ni okolo ba pona moni pe président Gustave azoko ba kolongo la cash net azo banga ba ko coller amende ya 20 000 francs euros na ba mbongo ndenge za pasi po peuple congolais tozo souffrir vraiment. Merci beaucoup maman. Au moni biso ba Gustave, nous sommes des communicateurs. C'est-à-dire apparence nangai, il faut d'abord annoncer un message. Et surtout dans les cabos, les gens doivent comprendre que non na chebor oyo na banga général Kasongo te tala. Biso to ala na kati opposition to banga banani. Na opposition to banga nani. To tsala ba marche na ba général Kasongo na nzela awa to tsala ba marche na ba kanyama na nzela awa. Mais dis-moi on le respecte to banga bangote. C'est tout ça pour respecter bon c'est parce que Félix Antoine Tshisekedi est le commandant suprême des forces armées de la République. Nous avons le ministre de l'Intérieur qui est là d'ailleurs qui est un fils de l'UDPS et ce sont les officiers de la police Yambo Cannabis, il faut quand même te respecter bango. Mais dans un cadre purement sanitaire. Et ça, madame, tout s'est protégé. Pourquoi? Parce que, au moins, normalement, dengue, batubasala qui ba étude. Moi, je ne suis pas médecin, voyez. Mais dans l'étude dengue salamaki et pas à médecin, ils avaient juste compris que
risque ezali réduit, donc risque à contamination ezali réduit ce qui ngana otola taba masque na biso. Pourquoi? Parce que le cas la coronavirus ezali sorte ya maladie moko ezoya ko fonda trop na ba gorge ezali ko infecter salive ya mutu. Une fois que naza protégé bo, c'est na protégé bo, nazolo ba moyen ba soyi na ngai bimé kende ezate. Vous comprenez? Et ndeko palati liboso na nga 3000 boso na ngai moyen pe ba soyi na e bimé e pa na nga ezate, c'est-à-dire tu ko sur la pendant une semaine, pendant 2 semaines moi muta contaminé muninga azalité. Donc là c'est la toute première possibilité. Maintenant ba congolais lelo oyo ngana opesa général Kasongo raison mais a débordé pena 15 000 et puis obi ba 5 000 alboso na tu ba pesa que date ministre de l'intérieur fongo la banque erango fongo la banque ba 15 000 wana 5 000 et que 5 000 et que na bateau ba okanga 5 000 et pas que général Kasongo 5 000 et côté na trésor public. Vous comprenez? Et ngana kaboli bon 15 000 wana. Donc calcul pendeza pena simple. Alors et là on a ikolobe et zalini. Le général Kasongo a fait respecter quand mesure ordre où il peut s'améliorer parce que dans le conseil des ministres ça a été traité qu'il faut lever état d'urgence et salama mais en respectant certaines mesures barrières. Parmi les mesures barrières ils allaient d'abord qu'on se protéger mon konabiso na zolo ils allaient na yango mabete ndenge bo bandi boy tozo bisa na général Kasongo mutu oya lati masque te et lobite reno simbi minduki. Mutu oya lati masque te lobite reno simbi mulangi. Boti ya ba policier na bino. Babeta mutavandi na kati ya bar. Mutavandi na kati ya bar azomela masanga, il faut la taka masque. Te ana be te ata mutu soit fa na kati ya bar bon akoyi pe olata masque mais sko sera lango ya bosana. Donc ce qu'il faut mutamela na ba limite parce que ngana roya oui na bando mela mona chebo. Exercice na robi ma paquet. Comprenez? Et moi qui dis Omeli. Mais moi tango bosana, ce qui au langwe na yo okoiko bosana MOP otombe ka mulango likola kashine. Parce que peut-être peut kashine c'est là qui infecté na ndenge ya libanda. Omeli yango mbala mo ekemba mo na kati ya mutema na ba pumu mbala moko donc wana donc des amis ici na ndemo ya osanate. Mais aussi il y a quand même possibilité. Peut-être ce baby c'est la biso cache dem sous la fermeture comme ça tu ça attend les douceurs mais c'est peut-être ça les douceurs comme cas dangereux parce que les douceurs ndeska ba makambo banda koela donc ngai na koyi ko senga boye que responsabilité wana ezala partager entre d'abord mutu aza ko mela masanga na muninga na yebi ke no to mela masanga to na kataba et d'ailleurs mikolo makambo pe masanga na ba verre izate masanga mutu na mulangi na yo okangi bouchon na yo. Parce que tu rechapes ma sangana ba verbe pendant qu'on se parle là moi ba so epé ko kita na kati. Vous comprenez un peu? Mais dis-moi mutu na mutu mais là ma sangana kati mulangi na yo kanga yango zalaka conscient ozui attaque masque na kiti si moi ndambu. Donc ba le ko moni ke note ana masque na ye bon ça va tant ba ça nini ba otika. Alors wana pe tant to fandi nkati ba so la ti masque te ko beta li solote mais ata beti li solote tant ko yemba. Donc il fallait pas chef de l'État à lever état d'urgence. Il fallait tout non, il fallait qu'il a levé état d'urgence, mais il faut tout se surpasser. Vous comprenez? N'ayez que ce n'est pas facile. Ngalelo o na mesana na kashne o te mena yebiso na koma emo na bosani na lali pe na kashne. Dans la lali pe na kashne et na comment trouver na rango pe normal. De MOP tambola na bosani que non na caché na respirer pe normal donc MOP bon na pi respirer na ko na pe musulman et donc donc mystique ka ndenge ezalaka na yango donc là j'aimerais juste kaka ko ebisa na population masanga tomelaki masanga donc tu eba que non masanga biso tomelaki masanga mukolo oyo basali levé à état d'urgence tout le monde qui bate belé batonda ki na baba bakenda ikomela masanga. Je ne crois pas que c'est le gouvernement de mutasombela qui batwana masanga et puis masanga tunsu ba melaki masanga ba 20 000 ya ba 30 000 ya ba 40 000 mais cash ne apamba o ezo coûter 500 francs batwanda ko ke no gouvernement sanini asombela biso tel escato aussi population mais escato ko sibana mutam to bandika na ko funga na baba
tout le monde a sopa na kati ba koi tembo primis nini ba meli ban tabeliami beta calcule la dépense ya mukolo na mutu moko dépenser ce muke 30 Président Gustave, très rapidement, hein, poto les canons en étape makamususu, mais et le réseau kamouissa na ba pasteur na biso ba chrétien, le fait de voir chef de l'État Yebokondi, azon wepa ya nzambe, nzambe da pesa yebokondi. Na place banana nko déconfiné à fond lana no ba église pour ba pasteur. Ba sambela pour que pandémie oyo na mboka na biso eleka et frapper batouté. Mais tout le monde chef de l'État abandi na nko déconfiné ba bar. C'est dû à quoi? D'abord sur le plan économique. Donc au Fongola ya ba bar, ils allaient justifier sur le plan économique pour encore relever l'économie. Vous comprenez un peu? Et ba église ezalaka ba ASBL ba église non statut nango ezalaka ba ASBL ndongo mona ba église wana parce que ezalaka na yango association sans but lucratif okine non kuna te pono ki ndoza musala na kati ya église au contraire mutu soko yenda sambeli nzambe arobonzela nzambe mabonza me ba pasteur pe basi ba yedaki biso ba koma na système mabonza na MPSA donc na minute yo ba pasteur pe ba yede biso ba komo te amateur na niveau ya télévision donc pona ngai nazomona mabe ezalité Nandenge chef de l'État tiki nan bon parce que chef de l'État habite que batu ba sambela te non ay batu ba sambela puis mo ka sambela makasi mais batu ba sambela na semblante au même temps ba fongola église il faut to sentir que non batu ba bongo limité ma commencer d'abord par l'église catholique batu nyoso bongo la mitema na batu tout ba sala ki lisanga ba confession religieuse ba ministère biso ronsar malonda to comprendre que non batu na ba sala ki ba mauvais père spirituel yango mabonza et banda itam suko kima na ba église et aussi les pambolé sala kité parce que c'est lui ce choix oyo peuple congolais a se pédi na yangote wana eloko comme sous nazali koloba na songa na eloko ya général Kasongo parce que na successivement mukelo na nga koloba na général Kasongo ba policier na yo pourquoi na le ba policier na yo tango bazo kitana commandement sur terrain yonde mutozali kota la likolo na bango yondo zalo autorité na bango na ba acte nyoso bango ba reposer na bato botinda pona osala ba contrôle ya ba cache ne botinda la biso ba kamikaze te bon que la biso ba infiltré te botinda la biso ba vrai policier au baza na mutu ezali ko sala je ne dis pas que va policier mutu sala te parce que je ne crois pas que un vrai policier a robeta mutu masa silikola cache ne c'est que policier na mutu sala te parce qu'un vrai policier mutu sala jamais ko beta mutu masa silikola cache ne donc to lingite que le loto yo ka mutu akufi likolo ya cache ne to boy yango donc ceux qui mutu akufi likola cache no ba beta ke masasi na policier na commandant na bango ba kozwa na problème na peuple congolais parce que tout yebi ba carte mutu ezali ya koluka ko sali image ya la police na biso voilà ce que moi je peux dire na esika wana. Voilà, merci beaucoup président Gustave, grand merci à tous nos internautes au bazola na biso à travers le monde entier. Président Gustave, la distinguée première dame Maman Denise, la fois passée tout le monde qui est Ayambaki monsieur Timothée Lenoir. Bino Batouya UDPS boza parti au pouvoir, na combat au Bino Banda ko lutter depuis, mais tout le monde Maman Denise Ayambi, monsieur Timothée Lenoir. Et puis la fois passée tout le monde qui président Gustave Oleka que ça qui ba déclaration encore au lobaki et tout na ba réseaux sociaux na ba émission ce que sans ce président Gustave Alobela qui n'est typé na moi jalousie mouké hein. Non écoutez ezalaki d'abord na moi jalousie ya mabete vous comprenez ezalaki na jalousie d'abord ya personnalité ya maman na biso na papa na biso un vraiment na nyonso alingaka jamais basimba papa na bango basimba maman na bango mais soka mona ki muto asimba papa na bango lobi asimba ki maman na bango lobi ayeka facilement maman PC biloko kolia Amelika Raboye un vrai moine aroyora toujours passe na mutem mais azoka pona passe ya biloko ya liete azoka passe ya ba un jour ya fingaka maman na papa ou peut-être kanda mais tant il devrait commencer par s'excuser. Asengi papa pardon na maman, asengi pe biso bana pardon, tobite ka fukama non. En tout cas bon bisana na makambo et sala makane le kaka. Tu vois que ça soulage, mais cela n'a pas été fait. Et le monsieur le Timothée, c'est donc de l'X, Yakoleka, Bayambi, 2 jours après, à l'équipe émission Moko, à lobby, d'abord, Nakolo Banaye, il a essayé un peu de comparer la première dame avec Maman Amida, avec Maman Olive Lembe. Or, le lot, tu as dit que nous n'avons qu'une seule première dame dans Katsambo Kanabiso, première dame honorée Azate, Amibale pas à la rater. Et
il fallait pas qu'il y ait autant à Kaka Kombo, il y a Maman Denise, il faut que ça Kombo et Amida Zamo c'est directeur du cabinet. Donc ça n'a rien à voir là. Olive Zamo c'est Kala, il y a ancien président à Kalawana, ça n'a rien à voir, vous comprenez? Donc sur le plan de la communication, biso loko la principaux communicateurs, il y a UDPS. Aussi dans l'informel, on n'avait pas du tout accepté cela. N'entend le lorum sous ya lobaki. Alobi que maman yebi singai que azwaka ba subvention et belé ya ofele et puis au kabela yango pe ya ofele azwaka ba subvention et belé ya ofele et puis au kabola yango pe ya ofele. Mais il ne sait pas ce qu'il est en train de faire sur le plan communicatif. Risque communica ba congolais nyon solo ba tlemba ya liboso à la présence pas maman Denise. Ozwaka yango ebele pesa biso yango pe ebele parce que Timothée abi que non au kabola yango ofele gratuitement. Or fondation ezalaka na ba mission na ba objectif nango eza na ba priorité, vous comprenez? Eza peut-être batu mususu oyo bazali tel que ba orphelin, batu mususu oyo bazali je dirais ba veuve. Elle peut facilement, maman Denise, elle peut facilement couper sa bango biloko parce que bazali na ba soutien te bona bona eza ba priorité na ye. Maintenant sens au Timothée lobela ki ngonga loko la communicateur na monaki il y avait des intox là na kati nde pesa nga kanda makasi, c'est comme si azo ngatia mère na biso makala moto likolo ya mutu. Et puis deuxième élément na kati wana. Asuki si wana te. Abi maman la kinga ebisinga keno na kobonga. Biso moko tubana ya parler mais non la ki biso bongate wana skonde sikana eza jalousie mal placée té mais jalousie dans son circuit là que il ne sait pas sur le plan communicationnel c'est qu'il est en train de s'aimer namitu peut-être il y a ba combattant mususu. Vous comprenez? Parce que tous à la logique, on est tous congolais, mais lutte na biso pour la conquête, il y a pouvoir au biso ces alandenge moroté. Il y a des Congolais au yo bazala ba membres de PST qui ont accompagné les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi na ba élection auto gagné, mais il y a certains combattants au Congolais plutôt au bazala ba combattants, il y a eu de PST qui ont combattu le président Félix Antoine Tshisekedi d'une manière loyale. Là, c'est une guerre politique. Mais ba mususu ba combattre par rapport il y a la haine. Ba tout le ko la ba Timothée botala ba précédente je dirais déclaration naie, ba interview naie, beaucoup comprendre quand même. Mais quand tu viens comme ça, il faut azala je dirais azala quel terme que je peux dire, il faut azala na moi déontologie mokoboye communicationnelle. Il y a quoi ba eloko to na zolo ba qu'est-ce que ça peut créer d'abord et pas ya bana o ezaloko là yo sala biso kama be moko boye na tongo oye mama koti na pala biso to na nzala tolina no loko te to loko loko olia mais yo koti mera peso loko na ndenga ko bombana obime ko ganga okuto moni nga kutu mera pesa nga biloko kutu et puis ala kinga so pesa nga susu ya grave, ça fait mal. Donc wana lokola mutu nyonso na bi sentiment partisan to tiango part, mais lokola ka mutu nyonso ça va choquer, vous comprenez, ça va choquer. Et aussi na kota la ndenga lobi que maman ebisinga na kobonga ngai netinga Timothée boye kobonga nanga eza voiture te, c'est-à-dire quoi ebisa na maman si tu me donnes la voiture c'est que tu n'as rien fait. Donc azali pour préciser nature ya cadeau au maman il faut payer ça y est, je ne sais pas pour quel travail spécial ou ya battre ils allaient capona ba finga ou ya salaka to juste parce que il est venu approcher la première dame nga mère il faut payer ça nga biloko lokola ba mapang donc nga eza lokola ba mapang. Et puis albi ezaka maman muto pesa nga mapang te père opesa ngai parce que sur omoni maman omoni papa, donc maman opesa ngai papa ba osana nini a opesa ngai. Donc là ba biloko wana vraiment on n'avait pas du tout apprécié son style de communication parce que biso to maîtrisera ba masse. Tu dis comment est-ce que ba tumsu na ba cité ba lobaka, tu dis comment est-ce que ba combattant musu ba lobana kati, et cela peut réveiller un esprit à révolte. Ndo moni ngai loko la communicationnelle na sa takaki na ye directement, et j'ai demandé na maman on doit recevoir tout le monde. Objectif na biso ezali ya amener plutôt ba congolais nyonso ba tout autour, il y a le président Félix Antoine Tshisekedi, mais to yebi bango nyonso ba oya karaté parce que nzambe ba ange nyonso ba zalaka sima na été diable paix azalaka, vous comprenez. Mais si nous avons la majorité, ça va nous aider à bien gagner les élections, mais nous ne voulons pas que tout ça la rapprochement qu'on a ba hypocrite. Vous comprenez un peu, ba to ba il faut ba zalamuté mamoko sincère. Et ce qui mama yambi bango mutu wana oyebi ke non ofinga mabe parti de pes ofinga mabe ba cadre de pes ofinga mabe ba combattant bima kaka na kimia, ça ne vaut pas la peine ya yo ko exposer ba photo na yo
na ba réseaux sociaux, hein, au bandako beta ndengeni maman lakio, non, là nous ne sommes pas d'accord. Et nous avons aussi demandé na maman, moi particulièrement, maman votre fils Christophe Lutumba, je vous ai demandé na batu net o yebi ko bazalaka na mo ba le passer parce que yo mute mes âmes nene, biso pe mute mes âmes nene. Mais to singaka moi style ezake so yambi bango ba sololi. Babeta on a 4 médias, so babeta on a 4 médias basé la temps 2023, comprenez, ou bien 2022 ndé ça la bien tant penda ba combattant tout ba comme au moins peuple congolais comme au moins na ne fût que 50 ou 60% il y a stabilité et ça moi c'est bon. Voilà. Merci beaucoup président Gustave. Président Gustave, qu'est-ce qui se passe à la RTNC? Tomoni présidence et Pekisi RTNC diffusera makamnango. Non. Ba Pekisi RTNC a diffusé makam nangote oyebi d'abord il faut te bango lelo. La première chaîne de l'État congolais c'est la RTNC, c'est la chaîne nationale. Et la chaîne nationale ne peut que diffuser les choses où ils allaient dans la philosophie politique. Il y a le gouvernement en place. Là, nous parlons du chef de l'État. Il y a la démocratie. Tout le monde a une émission démocratique et les caranons la télévision. Mais on a compris, c'est comme si que la RTNC, il faut relayer beaucoup plus de travaux à chef de l'État, misala à chef de l'État, communication à chef de l'État. RTNC ça la kayangote. RTNC les passé mokoboé qui n'a rien à voir avec la politique actuelle. Et nous avons compris quand même que non, la RTNC, le col a peut-être DGO Azawana, c'est un ancien DG, non va changer c'est pourquoi il est en train de faire ces histoires-là. Et tout ça, c'est sous l'incompétence du ministre de l'information au bâti la bison au ala la ba pongu aller ba charmant na kati ya assemblée nationale. Donc sur aller charmant à lali attend na bureau sur beti charmant à lali a bosani que l'information ezo ke demabe il fallait qu'à me camper pour recadrer yango. Voilà un peu donc et longa na lobaka ce qui mende azalara na ba salité belete ngana bata na place na ba chamene. Voilà, président Gustave, qu'est-ce qui se passe entre le Premier ministre et le chef de l'État? Pour tout le monde qui, la fois passée, le Premier ministre a qui pour chef de l'État Yambaye, mais tout le monde Fachi Aboyko Yamba, Premier ministre. Le Premier ministre a trahi d'abord. Il a manqué du respect na chef de l'État. Tala, Kolandama 9 il y a Premier ministre Anate. A petit à chef de l'État parce que le chef de l'État a un colo ya batunyo sur na katako. Mais c'est lui le premier citoyen du pays. C'est ça, c'est le respect que nous lui devons. Lorsque nous sommes devant le chef de l'État, tout le monde est que nous avons un na bisonyos. Il habite oyebi makambo na tinani vient biso Abdoulaye Ndomas Pierre son âme. Avant de sous boulot de poigne. Parce que soit utanika na Kabila notre fils. Kabila na Kabila notre. On commence à Kabila notre fils les gars. Tant. À partir à l'élo yo boulot est société et bango tout ba comment na recevoir ben notre président. Vous comprenez un peu. Alors le PP Ilukamba a confondu avec que ordonnance et salariés et ça nous a surpris. Il y a comme on a un vieux local la PP Ilukamba a tenu ba déclaration au Yatena Kiwana. Ça nous a prouvé suffisamment que le vieux a vraiment kende vraiment Kopema c'est-à-dire AGC combien avancé faut qu'il na retraite. Il y a un ngai na zolo ba que non vieux il faut démissionner parce que yo est mal société. Aux angi contrôle il y a gouvernement ko maîtriser gouvernement Talaba dollar ndenge ezoko ka stabilité tu vois que l'inflation fait ça la manière c'est normal mais quand même il fait ça quand même stabiliser donc yo pinda dans ma campagne simbate 0 et puis nga na yebiso so na bina compter parmi les 3 les chèques parce que na Congo na surtout na 3 ba ministre les chèques ba mi satu o baleki donc eza na nani na nani Sami Badi Banga eza na Chibala et puis eza na yo bozami satu les 3 premier ministre baza ba les chèques skoyo ba les deux premiers ministres na tangi wana ozi Chibala ozi na Sami Badi Banga baza ba les premiers ba les chèques vieux oza penda les chèques qui pendaient ba les chèques donc tu habites sur na 0,1% bien ani parce que esimbité démissionner nous ne voulons plus de vous parce que au trahir biso OK comme ça la déclaration à côté de la chef de l'État na ba nomination ya yé na ba ordonnance ya yé yo constitution le non il faut y avoir contresigner mais au cas où tu n'es pas là c'est ton intérimaire qui contresigne. Est-ce que le Camerounais salama vieux n'importe Kabila salama combien de fois bimisa ba ordonnance sur Kabila banda kota na kata pouvoir tout autant il y a des ordonnances comme jurisprudence il y a le 11 juin 2018
contresigné par Shioki Tundu, contresigné aussi par le directeur cabinet Néhémie Mouilania. Tokei, il y a le 3 mars, il y a le 16 mars 2018, contresigné par José Makila, ministre des Transports. Est-ce que l'ordonnance soit en application, en exécution, magistrat, boni buzo ba boimbo sara na biso na kati ya mboka o wana nyonso ezali kizungu trouble ndem tezali ko sabino parce que bokanisa ki Fachi Beton azali Fachi Kopal mais bo beti mutu bo vimbi et puis ko vimba neza ya black donc o vimbi na crâne panzani donc t'as ce que ba conséquence ya lelo obokomi ko subir nengo donc c'était logique na chef de l'état il a refusé audience, il y a son premier ministre qui lui a manqué de respect. Si lui n'était pas d'accord, il devrait approcher les chefs de l'État. Parce qu'il y a un fait vert, à côté facilement. À côté il est le premier collaborateur de l'exécutif. Il y a chef de l'État. C'est lui qui gère le gouvernement, qui est l'exécutif. Un chef de l'État n'attend mais pourquoi ça la Bible qu'on a ça là qui ango pour na ko sepeli sabat na ya FCC yango pe chef de l'État bois qui ko yamba pour na sabatonga FCC c'est moi qui dirige Fachi Beton batuna tunda ya kasenda anyata sende ti lelo sende bimate. Président Gustave, liberté provisoire, il y a monsieur Vital Kamerhe refusé d'un accord d'appel et là on y okoloba. La justice est ça, justice, c'est un dossier purement judiciaire. Si c'était dans la politique, et si c'était aussi un dossier politique, mais tellement que c'est un dossier judiciaire, mais ce que je sais, il a été condamné déjà à 20 ans à un appel. Bazali kolandela kaka makambuana bakope c'est na no tango kimbia ya robimate parce que ba banga pet bakope c'est ka bo ebima kendo pe masali biso biloko ya nanya Masaro ya Daniel Masaro. Mais président Gustave, avocat na le baki que monsieur Vital Kamerhe a commis un problème ya première respiration. Au moins que il faut ba bimise pour na relukata solution ba traiter na lobby oyebi na mboka na biso oyo ba Edi Kapendo ebi combien de maladies Edi Kapendo nyoka mana yango na époque Kabila Edi Kapendo nga nyoka na maladie na Vital Kamerhe pas alara na kati ya PPRD. Est-ce que banda sentir en côté? Non, c'est logique. Tozali na ba nani au ministre provincial de l'intérieur au Bakari Doli Makambo. Doli Makambo a coupé plutôt kuna na kati ya bolokoti. Est-ce que azana Makambo sala te nyoko makuna abela kipe mais azara kuna na kati tozu ba tuloko pasteur mukuna ye pa bela kitsa na kati donc ba tebelo ba na kati ya boloko ba fandi ezana ba kuna na kati ezalaka je crois na ba centre où ezala kuna na kati il y a des traiteurs au bazali wana ba personnel soignant au bazali wana soka beli ba ko prendre en charge so ba sentir que no malade leki makasi ba bimisa li bandatin ba okene na hôpital ba soigner ba jongi c'est parce que toboya to la mkalobi na tanto ko mutu mombo ya kimaki mutu mo asala kiboye nde mon antemi na côté SNPP to mie ide na SNPP azali donc allez-y comprendre makamde ni zaiko ki na mboka na biso to boy kene koma ono bo pesa nga liberté provisoire pour na obela c'est que ba prisonnier nyonso ba obimaka na liberté provisoire parce que c'est tout ça les moko na esprit ya constitution ba bi que non tous les Congolais sont égaux c'est-à-dire ceux ba ça les lieux pour nos bela qui ba pe liberté provisoire nga pe faut pa sanga ye pe faut pa ça trop la muka 2 semaines après prison nyonso ba tout ba vidé et tant to luka ba to zong sa bango ba za tout libanda ya mboka c'est ba kimi tant que ba ma libanda ils sont qui non na bela été j'étais sage j'étais intellectuel donc c'était un peu ça on a koyi koloba donc ndé ba refuser liberté provisoire là moi je n'ai rien à dire. Président Gustave to moni ba marché salami na est ba to ba marché mais ndé to moni na makamango kende monti ke Congo zo ke na ukabana te Congo ke na ukabana te Congo e kabana te ba plan na ba mekango bandaka la simba te pe moni on a compris beaucoup de choses ndé nga na loba ki que je l'ai dit que le malheur de l'UDPS c'est d'avoir conclu des coalitions ou des alliances avec des hypocrites. Comprenez-vous, tout le monde dans la coalition ce sont des hypocrites. UDPS c'est qui n'a mutema mais bango ba qui n'a makanisi.
Le col a qui n'a pas réflexion, tout qui n'a pas faux calcul. Mais surtout qui n'a pas on a pardonné. Il y avait la passion, la compassion dans Katamutema. Mais ces gens-là continuent toujours à trahir. Carte tout bachaka. Yo quand il la République du Kivu. Bato moni ba tambola no ba la tabilamba prisonnier. Bon ba la République du Kivu non. Mon chef de quartier bakanga zati lo na Katabolo on connaît beaucoup de choses. Balinga qui ba beta un coup d'état na Katamboka oyo balinga ba renverser les présidents Fati na ba domaine ebele. Mais Nzambe asali que non makambwana esimbate on évolue. Sabango ba okomati na suka ba marcher la justice reste la justice parce que ce qui les oyo justice c'est le bon ça va le col là-bas tout va marcher pour la Vital Kamerhe tout tikaye bien qu'il y a l'infraction à détournement lobby pe mutu musoro yi bambongo grave ko le Vital Kamerhe a coller ça parce que bambongo moni que non ba bosser là-bas marcher ça bambongo ya ba détournement on a nde arobimisa pe susu mbongo ana pesi bat bandi ko sala ba marcher titi yé pas bimi finalement la mboka na biso corruption aussi là te pona mutozaka a détourner ya bombi ya biki na ona bombi sur yini na coller ça batu na ba sala marche une semaine ngana ali banda o mettre mboka ezonga sima et tous les partenaires extérieurs fiables étaient au bakoya pour nous s'investir dans kati ya mboka na biso donc ngana yeso na bandeko ba ça ba marche botika na mino ko ça ba marche d'ailleurs tant bambongo ane bandeko bunga bino bo alate tant bambongo ane kende ko somba ba diamant ba or bino bo zala été tant yeso ba car ba mapangu bino bo zala raté tant yeso ba immeuble bino bo zala raté donc bo fanda bolongo la ba sentiment na ba pesa bino mo balara mike ba ko sa bino botika ya fa na kati ya boloko a purgé 20 ans. Total anine ko yana sima 20 ans et total a déjà banani ba robangaka pour na koluka ko yiba mbongo ya l'état. Voilà, président Gustave Tomoni, coordonnateur, il y a FCC, monsieur Néimi, à Kindaki ko rendre Vital Kamerhe visite. Tomona qui peut à Bécholé, il y a Senko, il y a pas Kindaki ko rendre Vital Kamerhe visite. Pour Aninika na moment oyo et depuis ce que Moutazan ici passe, il faut quand même à mon assistance il y a bateau bazali banda. Et depuis que M. Vital Kamerhe est président, tout le monde a été de peste marocaine. Dans le lobby, d'abord, dans le Congo, Bandoki Bazé Belé. Non, j'ai compris aujourd'hui que Bandoki Bazé Belé. Donc, je suis vous comprenez que nous avons Bandoki. Au lobby, que nous avons Monika Mbamoya Soudi. Pas seulement n'attend comme Bandoki, ou m'attendez bateau à réagir rebelle. Mais nous avons Bandoki Bazé Belé. Comment se fait-il bateau Bakota Boloko Bandakala Bokindo Tala Bangote? Edi Kapenda Kota Boloko Oumeli Koko ba Ibrahim Kabila a Kota Boloko Oumeli Bakindo Tala show la Kindo Tala Akindo lendi si côté ya tamate Banemi Bakindo Tala Pasteur Mukuna évêque Mukuna Oya telemela kipona rosunga banani bandeko na biso ya lamuka na bandeko na biso msusi ya Senko na sel so bandeko bakeno nous ne voulons pas de la coalition FCC cash Kabila doit partir il y a tellement bon on a supporté garage porte plainte contre Joseph Kabila ba kangie pour un dossier ya Mami Chibola na MT so pe salama ndeni so pe salama na ba koteni na ngwana Mami Chibola ebiet olo bana baloki ba mama na Monica ke non na zanui ba kangie a continue na kata boloko ba collègue na ba sala nzambe lokola ba shole ba keko tala ete ba lendisa e ba doli makambo ba kanga bango ba ari magie ba kanga bango to moni ba autorité ya FCC to ape perdo ki ndo tala bango te mais ya nani oyo ya Vital Kamerhe o moni Senko ono to rotinda ba tuna so ba ko superviser ba ko landela tala Senko ezalaka ONG ya droit de l'homme te Senko ezalaka ONG ya droit de l'homme te. Donc, peut-être que non, ONG à droit de l'homme, on allait peut-être comprendre, mais ça ne va procéder pas. On sait que Azali pour la église, Makambia Nzambe, Atika Makamba, Salinga mélanger, nous avons la coach politique qui a Congo. Ah non. Ezali qui mouté ma beba carte au tout ba beta kaya c'est ba complicité ça na ndinga wasakanate. Bande ko ba la sentiment à part. Tant biso to wanda ko lo ba keno bato ba kufa na COVID-19. Kuna na la présidence ezaki ba mort naturel te bato ndo mona biso mitema mabe ondire to ko c'est la bat makam mais botala ka banda bato mususu ba longola ba na kati ya la présidence wana COVID-28 bando bon bato ezali susu saison ki COVID-19 to pourcentage na ngwe moyen sou bato bakufa ezate mais comment ki COVID-20 parce que banda ko ba pourcentage mo pas bato mabe bazala kuna kaka bato bando ko ezaki bato IDPS Dieu merci bato ya bongo faut ba kutara na boloko pona bato bakufa raté vous comprenez alors lelo oyo
kotala ke ba ke ba beti moi likopa na bango moko boye koto ba utiliser ba mouvement citoyen koto ba utiliser ba batu ya parti na bango ba sala ba marche koto ba utiliser batu ya ba église na bango ba sala ba marche objectif na bango ezali nini ba sentir que Fachi à mettre batu nyonso déjà contre le mur politique a bêti tellement ça l'école babi que moi mon bala ko yeba na ko s'en sortir alors to créer une sorte baluka ba créer crise politique et simbité babi to créer une sorte il y a dialogue ba comme ko lukande ba même sur un terrain un dialogue ce que biso ton dit ma dialogue pourquoi ton dit ma dialogue te Nathalie Sayo les mal fondés à dialogue les lo o ezalini ezali que ceux qui tobito ça la dialogue au moni ba rebelle union so o ba créer ba poche de résistance na est wana ba luka ba on peut ba kota na kati ya dialogue parce que tant ba luka ba on peut ba kota na kati ya dialogue to ko za obligé à couper ça ba on peut poste parce que souka ya dialogue ezalaka partage ya ba poste to ko luka to pesa ba ba poste ba msu to insérer ba na kati ya armée l'élément o moni fragiliser armée na biso lelo o donc armée na biso serait comment fragile c'est parce que politique na bango ba beta kezaki botinda biso batu moko kuna na Rwanda ba osala guerre tomba ba osala guerre pa ba mikomisi kunda batware M23 CNDP so nini oh non biso pe faut dans quand il y a pouvoir ba koti na kata pouvoir ba komi pe ko diriger ba certains ministères ba koti na kata armée na biso bazui ba grade na bango ya lokuta wana o bazaki nango na ki rébellion wana bazui ba grade na ba ko koma nango na kata armée officiellement. Nous doit la formation T et le comoroté a commis mbalamoko général comme conséquence bateau bébisa armée na biso. Alors biso to lobi que to boy bilo ko ana Fachi a aussi sa 5 ans naie. Après 5 ans to ki na ba élection mon tout ko se préparer pour na ba élection azala prêt à affronter Fachi na 2023. Président Gustave récemment na moni vidéo moko et ba na moni vidéo moko ba lobi Joseph Kabila, moi Namboka Joseph Kabila, n'a pas élection 2023 à Kozonga Lisusu parce que constitution Mboka na biso zoloba sénateur à Kozonga Lisusu a postulé Lisusu n'a pas élection Mususu pas bien président. Est-ce que Ekosimba il faut pas comprendre une chose. Joseph Kabila basi ba condamné. Ndenga zabonga ko mani ministre. Awe ko mani député. Ndenga zabonga akoye kokoma ni candidat président et pas comme un président pété akoye pe kozonga chose na kati ya armée té donc yeba si ba condamné sénateur à vie donc titre na yo ba pesa wana donc eza sénateur à vie au moins que le ça la commerce donc soit que ça la commerce té atira likaka sénateur à vie ana poste politique moko ya ko jouer ko to rôle politique moko ya ko jouer pour ne mema akende ko poste mo na kati ya mboka na biso ezate. Donc bateau baza ko rêver loko wana batika na bango na lingi ko kene na ba détail on n'a pas peur de Joseph Kabila mais na pesika a déjà qualité oyasi azana yango a déjà condamné sénateur à vie donc vie na ye mobimba sénateur. Président Gustave tout le monde 3 personnes à présidence Bachi bango na Bachi bango a garder yeninga zabongo to robenge su omoni shina rambo ya fokombo yango tika ba mandefu asala bisasa nyoso banda ko sala ba shina rambo ba arma matungu banani de mabiso no ba korosi mukendi badaya et même sur ba fausse commune kombo na ko pesa sénateur à vie na PC Sénavi kombo na yango na PC Sénavi donc so menga que non to bi que non Sénavi comprendre que non ezali Joseph Kabila o Ibrahim Aboya Kiwana. Président Gustave tout le monde 3 personnes sous la présidence Baché Bango à garde à vue. Oui, Baché Bango Bongo parce que Nakati na Bango il y a soupçon, il y a un monsieur de l'INC, il y a un journaliste indépendant, il y a aussi Moko ou Atali photographe, il y a UDPS, vous comprenez? Il y a eu les discours du chef de l'État. Et apparaîtra qu'avant chef de l'État sa discours na le 30 juin ndé babandisco kolandela yango na kachuana voyez donc il y a le monsieur où il y a UNC ou azala qui peut déjà auditionner parce que mtazala qui na kachuana et na indépendamment ko na mutu moko où il y a UDPS parce que to lingi biloko ya la présidence est fuitakate voilà donc c'est ça. Bon, et comme c'est bien sur ma casse, comme on a bon bâti on garde à vue, c'est là qui batu ya la Muka FCC, bah là la tête prison balamoro. Non, kolobate que baké prison balamoko non. Bâti bango na garde à vue par rapport
il y a des recherches au bazali kosala. Non. Bazan na kata ba investigation bazali kosala. Vous comprenez un peu? Le cas va mener ba investigation, ba comme ba na kata ya prison te. Muto ba maré na kata ya prison oyo déjà ba si ba moko boye pénal. Mbala moko na kati. Vous comprenez? Net ba Vital Kamerhe. Ce ba tchaka mbamo na kati wana. Afin na on a parlé. Ba déjà na ba je dirais ba élément nyonso basi bazala na otango ayeka ba bengisi bandika ko auditionner allié munoko allié muno ba auditionner allié muno ba mukamate che kuna parce que ce ba tika ka Vital Kamerhe ama kasi alinga kenda beti penda ba recherche a beti bato omonika ndinga beti Jamal Robima nga ke kana bato wangana finalement bango tout benga bango na suka masolo bango so beko o mettre to ida bango et lelo Jamal azo lela. Pourquoi tu avais menti? Moi mentir pourquoi? Moi mentir pourquoi? Et nenga zabongo selon ce que nous apprenons. Aza déjà prêt ya roloba ba vérité donc il y a bimisa, il y a ouvrir boîte à Pandore. Et ça CDT boîte à Pandore. Voilà, merci beaucoup au président Gustave. Grand merci à tous nos abonnés à travers le monde entier. Grand merci à celui qui est derrière la caméra, Herman Emporio, garçon slim. Hein. Grand merci à vous, président Gustave. Nous sommes arrivés à la fin. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de vous? Non, les gens peuvent retenir de moi, c'est que Gustave, c'est un homme qui n'est pas conflictuel. C'est le secrétaire exécutif national de la Ligue de l'UDPS. C'est le secrétaire général du collectif des parlements debout depuis 2016 jusqu'à ce jour. C'est le coordonnateur principal de l'association pour le soutien des actions de Félix Antoine Tshisekedi Azafache en sigle. Je ne peux que demander à tous ceux qui venaient de nous suivre tout à l'heure de pouvoir faire confiance au chef de l'État, de l'accompagner, de l'aider, mais aussi de penser aussi à aider notre association Azafache parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons déjà un programme qui est tracé et très bientôt vous allez nous voir encore, je dirais, sur terrain parce que on faisait des travail de façon plutôt clandestine parce qu'il y avait l'état d'urgence. Maintenant que l'état d'urgence est élevé, vous nous verrez encore comme ça a été toujours. Plus 243 89 457 33 88, plus 243 989 703 à la fin. Mes salutations à Papa Mukuna, Papa Kazadi, Papa Mukuna Chamboui, Papa Kazadi, les professeurs, Maman Chantal Massengo, Véronique. Non, ce n'est pas le pasteur. Bon, je profite aussi. Pasteur évêque moko na pesi no mbote bona yebisi pe na ba prisonnier nyonso o bozo ba tuba ko tala bino te nga na tali bino tana nzela ya YouTube oyo na compartir ensemble na bino na yebisi bino que bozali vraiment na na mikati ya mitema na biso to lingi bino mingi bolingwana eza hypocrisie te za pete bolingo monto yo tala po to beta calme be contre chef de l'état te eza bongote na kobisi ba mbote na ngai na Annie Congolo na maman Nelly na bienvenue Samba na papa Aimé na Dani Congolo na pesi bambote na ba tout oyo balingaka ngai aussi na Cyril Asoloa. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Continuez de vous abonner massivement. Nous sommes là pour vous informer à temps réel. Nous sommes là pour vous tenir compagnie pendant ce moment de pandémie. Grand merci à celui qui est derrière la caméra, Herman Emporio, garçon slim. Grand merci également à My Lady Boss Pichou Mangaya. Pourquoi pas à tonton Bandalom invisible de la nation. Grand merci également à toi, maman sociale. Hein? Jocelyne Tan à la cadette, grand merci à toi. Grand merci également à mon président Firma Matoto, pourquoi pas à toi Junior Loboko, un jeune avec de très très bonnes actions, sans oublier Yaidi Yayabale qui Edi Akimbe, je te salue. Et nous sommes arrivés Bangi. Voilà, merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Restez branchés sur cleboa.com. Je vous embrasse. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye. Bye.